batonga oya sala lelo kutu na ko jeta ta ba fleur na Mobutu atongela biso po maréchal eloko etelemi penza ti lelo ezaka fierté ya Congo eloko boni boye immeuble wana ya nani ya gouverneur provincial te oyo izala na royal eloko nini ya tongi botala fondation nango te papa tozongi kaka na immeuble oyo eza na royal est-ce que mona fondation nango Yé mutabanda na fondation da matisi likolo ngala lobaka a réhabilita babiloko mususu stabilité économique stable économie ezalaki stable te papa eloko ni ozolo baloko eti ovandi na Congo te tozala réaliste toloba te pona sentiment toloba te pona sentiment nana biso ndoma papa biso nyoso tout tozali awa tolela pona nini souffrance elekaki et tolobaki biso surtout tolobi yete ata bakolokota mutu aliboma na nzela batia diriger mboka oyo mais yete toboyaki nini musala ezosala mabino ozomona te omwe bato oyo bazomona na mboka nyonso tozongi nanu lero olobi na yoka na ndeko journaliste mpasi ozokata ngai lero ozoloba likambo ya misala ezali mais misala po ezala il faut yo nanga tocréer tout créer par entreprise. L'entreprise dans le Congo est là depuis l'époque coloniale Tilelo. Tout baki cité, mais dans cité la population zoya kaka. Biso ba to zaki bana mike. Kaka na ba entreprise ba parents na biso banda ko sala. Yango ka ande mutu ezalelo. To koli, to tangi ba classe to silisi, biso surtout to lito saka na ba même entreprise wana. To zo créer ba emploi té. Chômage ko zala tende nini mais bukizandu gouvernement continue bukizandu ti la tongizandu te bazoloba tozo kende malembe likambo azandu comme si ba chômeur l'air yé a bukizandu ezalaki po atunga zandu ya sika abakisa capacité na zandu wana po zandu wana depuis ezala zandu batu batondi ti nzela oleka na kati ya zandu ezala te ezalaki kaka na lolenge oyo batongaka à l'époque ya Mobutu ye po na ye alobi abaki sa capacité asala zandu moderne yo nanga to yebiki zandu wana ezalaki zandu oyo soki lelo tokei moye to kota ta na kati ya zandu ezate po nzela ko kota na zandu ezalaki te et puis to yebiki zandu na biso komaki so mbule noki muyo mutoke zandu bakoma ko tiela biso na babota ko louer na zandu to koma na couloir moko boye bato basukola makolo ya bato na kati ya zandu pona nini salité le kaki et na gouverneur Jantine Ngobila Mbaka aya lobi azo moderniser zandu na biso abuki zandu atonga zandu ya sika o eza moderne o ezo bakisa mama Blandine papa quel wenzo yo zolo balelo zo beta to batongi likola rai e balobi balongoli momentanément bato na kati ya zandu bapesi bango esika wana po bateka et après leurs zandu zo sila bakozonga na kati yango wana eloko zo sala so congolais zalika motema mabe na nini pourquoi parce que au vandi olobi na lingi na Ngobila